là-bas. Attendez là-bas. Bloquez là-bas. Attendez, ici, patientez là. Attendez là-bas. Allez, venez là-bas. En tout cas, nandimite oeza musala penza un gouverneur ako bandaboya. Batikeleka bureau lobi nangwana ke ya koti jour elandi 24 heures yewan na balabala. Pepe plagangi je koko mulumba bandi boulot. Ye penza kitagasi le terrain. Ah, grada gouverneur boy bango bien dengere. Na piana mbote. Mbote ba papa, ba mama bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bloquez là-bas. Attendez, ici, patientez là. Attendez là-bas. Allez, venez là-bas.
oyo ezali matalana namoni eloko mosusu akobenga yango te bandeko Jekoko wa Mulumba banome gouverneur ya ville ya Kinshasa ata yo ndeko ozolanda ngai ata oza zoba lokola papa robo obuka babiki kanisa bien batie yo chef awenze te do batie yo gouverneur epuis na biro yango avant yo kota moto azalaki wana alingi kobima te bake kodeloge na makasi do ntango badeloge ye 24 heures après yo komi na biro wana bandeko do badeloge moto wana makasi soki mercredi jeudi yo komi na biro vendredi obimi libanda oke sur le terrain lobi obandi mosala bandeko bo kanisa ta moke pardon nakanisa aosala na ata une semaine tout d'abord kobima libanda ya bulo na ye te me lokola bamesana bajango nayebaka mpe ntina te bon maninga ovanda ata un mois akoza presse te mpo asala mosala malamu fo arevize badossier akoti kuna fo atala biro ne bien do makambo oyo akosala fo ezala par écrit sikoyo ndenge akei soki kosala nini wana soki kotika banzela ekoma bien propre to soki baroulage circulation bavoiture ekende bien d'après sikoyo place wana ekomi bien donc na mwa kolande kozala mpe bongo en tout cas azosala makambo ondire batie ye chef abakader na koloba kuti bajime mpere te na koloba bakader mpo bakader mbaki na mwa désordre boye me bakader au moins ezalaki mosala na bango mais Jekoko gouverneur ya ville ya Kinshasa akiti sur le terrain bolobi babandi mosala eza matalana bagouverneur bakokobimaka bongo te baza na bato baza bakotinda mpo na makambo wana ata nde bakenda kobuka ndako wana na gouverneur mosusu wana liboso bakoki kozala sur le terrain te fo batinda bato obie boni boloba na ngai ke so bango mo bake sur le terrain te bato bakotinda bakosala mosala ndenge esengeli te to peuple akoyoka bango te obe ta mosusu boni boloba bolingi boloba bongo mais soki boni boloba bongo eza pire eza pire nakokoloba na bino kuti fo bolelaka chaque dimanche avokende église fo kolela olamuki na ntongo ozolela bana Kinshasa do boza na gouverneur te mpo so gouverneur bazoka maloba na ye te soki ye mo ake sur le terrain te loki kosalama te do boza na gouverneur te na ville ya Kinshasa so gouverneur ya ville ya Kinshasa capitale ya pays aza incapable makambo ya lobi ekendeke bongo alors bobakisa makambo so bobakisa bana oyo bobotami na mokwa lelo soki nazoloba na ntina mpo babiloko ya bongo gouverneur abima atako obotami lelo omona yango bizarre kotala no poto te talaka bapays bavoisin na bino bwana 9 pays voisin bango mpe baka na bagouverneur
ya capitale ya pays na bango talaka ya nango facile bamisala oyo akeili wana bimi na ntango akaleyaki misala bajime mpere mpe bajime mpere babanda koyokela bango jime mpere babanda koyokela bango sakana te ezala salongo mosala okende bien sikoyo circulation bavoiture bongo roulage moko bakoyoka me oyo ya bacirculation bavoiture ya congo eyebani nde population ekomi ebele banzela ezaka modele ya kala bareparaka yango to bagrandir yango deza meme roti yango wana mbutieji fo ezala no fo bocreye banzela oyo ezalaka te baperiférike oyo kotinda moto akoma mbala moko kote mosusu moto akokendeki mbantseke aza su na ntina talekaka na po matete fo basala po mosusu ya lemba imbu to ya liflar basali ba route liflar elongwe mbala moko okoleka matete te okoleka kisenzu te mbala moko livulu bongo banzela bakosala ya wana bakodeplace bato mosusu bandako mosusu bakobuka bapesi bato wana mabele batongeli bango mpe bandako ya kitoko bakope bango mbongo te mpo mbongo wana esilaka valeur botongeli ndako ya kitoko koleka oyo azalaki nango mpe na kote mosusu na condition ya bien akosepela bandeko epesinga mawa nayebi jekoko aza motu moko bien aza motu moko aya na mora ya congo aza mpe na mora bakongole nayebi efficacité na ye na capacité na ye na kritike te nazokritike nde fonction oyo azwi gouverneur ya ville ya Kinshasa surtout ntango abimi na terrain ayebi ke kozala matalana bato bakobetele maboko gouverneur abandi mosala wana eza matalana namona mama paster na biso Yvette Kalombo ye mpe asali video alobi ke jekoko asali koleka oyo bato basala 18 ans bakoka te asalango na mokolo moko eza matalana no eza libanga me bon mpo na kosala mpe matalana yango na babwako libanga bakumisa yo fo tala na likambo yango ozokendele te na likambo bamutuka kani ya mabima na balabala akoka te na likambo bakuluna kani ya mababoma bakuluna bakoka te likambo bamutuka mo général Silvano Kasongo abimi balabala akoka te kotinda bakuluna na nini oyo akoki mo eloko ata bakuluna babakisami me mo général Silvano Kasongo ntango batindi bakuluna kuna na kasumbalesa soki wapi bayekola mosala de pourvu ke wana esali mo eloko ata bakuluna na Kinshasa basili te me kokende kuna akomisi bakuluna bato ke akotisa bango na sa mabele donc c'est bien donc bato bazozwa bagrade na Congo botalaka salaire na bino te ya de 30 erataka te botala yango kaka te botalaka mosala yango basala yango ndenge nini surtout matala na bwana yango na ntina te
olingo zanane star star pe baga nango ba force ango te sala makama nord po bime star di boso fo ba binemi na yo bandima yo ba fanatique no te binemi ndenge zaga mama kaba mama Olive soka za star binemi ya ye na mobali ne moto bandima ki ya liboso ata bato mosusu babanda kondima na bango me ntango babinemi bazondimo ezokende mosusu je koko yebana eza déjà bien so ningo bima star obimaka star me na malembe obima Zakari Babaso ya star obimano star ya problème te sala musala no bien ozaka na mura Congo ozaka na mura pepe congolais oza solidaire na bato wana ebani vanda no na biro ya bakoyebaka ozosala linga bato oyo otravaille na bango oyo kongaje oyo bando tinda mpo bango basala susu na bato bango bakodirige bato wana kaka bazala compétent ekoki bato na so bakiti na terrain bayokeli bango so bato wana bakombo na bango ekoyebana kuna problème ya te mais gouverneur ya yo surtout kende kita bongo matala na penza pire tout d'abord moto remplacer avant longwa ba video eza partout na TikTok biso tozomona kia Gentili Ngobila atelemeli aboyi koyokela soki nani Kazadi tokolanda ngo ati neti komba ya kati tomoni pakei na bajipa bapolisier mpe bayambi na baporte na onere akoti biro totala boye lobi nango blende batiela ye mbala moko yo ozoya babeti maboko bayambi yo ale directement kiti na terrain oyo na bandi mosala kisalume banda quel matalana kana loba makambo boye esalaka mpasi ya seto ngai natalaka Congo te ntango nazoloba 9 pays wana voisin natalaka bango mpe surtout natalaka mingi Angola zotala bagouverneur baprovince ntango bazoloba kutu te bango bagouverneur bato bango batindi mu bazoloba mpe bazoloba biloko bango bazokende kotala eza barompoint te mpo banzela bango so basala yango bien bazokende tala banzela oyo ebukani mpo na mvula babule sikoyo babule kutu te babandi mbala mo baterasa minene bazolakisa yango mpe nde babandi baravin oyo esalamika sikoyo na 2024 bango mpe ntango bazokita na terrain mbala moko batindaki bato yasi babandi baterase entretien baotala ravin yango baotala mpe terase ndenge ebandi baingénieur mpe bazolakisa ndenge kozala kanisa neti Angola ndenge abimisi baingénieur kaka na bekole Angola ya bourse balaka na bango mpe me na bekole Angola turo baforme baingénieur ebele mpenza ozomona biloko ngai natali ya 2024 basali usine akosala siko manete ore basombela bato manete euti soki wapi bato bakokende pa badokter ntango mosu alati linete ya modele na ye te evimbi susu na balenti usine wana par jour esalaka soki 1000 combien de lentilles par jour do peuple angolais ekotekama
Pour que jamais que ils dans la province et que kangama pour ba client ba ya tete. Banzele zali transport ezali. Et que gene teka même tina Zaïre, tina Namibie. Siko Zaïre oyo zali wana jekoko. Kaka na génération na oyo tangi. Na ba obari mikolo na yo. Tango yozo tangi na Zaïre wana kaka Mobutu ali. Donc au moins 70% batu bazalaki batanga. Ata bakoma ba université te batanga. 70%. To baleka na bande de l'école. Ata soka na secondaire baleka. Mais si qu'on époque yoza kutanga na Angola ezaki na batu aleka nta na école primaire te. Bazaki ebele. Donc 70% batu mayele balaki na Zaïre. Na Angola na 70% ya bazoba. Obakinde classe te. Osamona, Angola na tamuke. Na tanga ko ya 18 ans oyo, China rambo sali na pouvoir. Ba bimisa bato mayelo, na ba oba kendeki na ba bourse. Pe Angola tile lo tinaka na bourse. Mais na kati ba université Angola partout, baso bimisa bato malonga. Betaka na Google, na YouTube, TPA. TPA, télévision bangolais. Dès que tu bêtes na YouTube, RTNC, RTNC, bon, l'acception ma kamezole non? TPA pe soko beti, bon, l'acception ma kamezole ka. Atozo ka portigete, mozo mona ba evre, bazo sala. Ba ko pesa pe information ya bino ya Congo, ya Zaïre. Ba ko loba pe ma kameleki na Zaïre. Oyo kapende ba ko lobela bino. Natala leo natali RTNC, natali TPA, na CDC, nakeli na Côte d'Ivoire, nakeli na Mali, sima na Côte Brésil, na longwa naki Argentine. Donc natalaka partout, na Venezuela, pour le makambo zo ya mikolo lisusu, nazora tango te. Natalaka tout. Même na TV natalaka ba chaîne wana. La satellite. Yo pe ndenge oza gouverneur, duka kozala informe na makambo yo. Baninga no ba gouverneur ya ba pays voisin bazosala. So ba tuni yo ta kozoki poste kote kuna na osani. Nebi kulikam na koloba no toloba. Loba ka vérité. Obimaka ridicule. Matalana. Sia. Ta. Pata. Iolela. Bloquez là-bas. Attendez ici, patientez là. Attendez là-bas. Allez, là-bas.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.